que Dingwe, il y a un bon baraté, Azali Sifer, et Dingwe c'est vraiment un démon. D'abord c'est un artiste musicien, chanteur, compositeur, à Saliba. La preuve dans le domaine de la musique. Mais le problème est que Kofi a à côté vie privée, ils ont toujours des problèmes avec les autres. Bon, peut-être qu'ils ont il y a qu'à garder succès. Donc lui il est là, Antoine, moi ma tumboli quoi. Donc Moussala naye, moi ma tumboli. Mais au fond, quand tu es avec lui comme ça, c'est un bon monsieur. Mais dans le cadre de la boulot, il y a une stratégie. Il y a une stratégie, il y a mon il faut que tacle la rabatou, il faut créer moi buzz, il faut créer moi c'est du Kofi quoi. Les grands m'en parlent. Les W King. Ah, les grands m'en parlent, les grands m'en parlent. Au monde actuellement, la musique n'est commis, ba petio, ba bimisco, ba fali, ba ferre, ba nani, ba yaki na moi moto moroboy. Donc il a fallu le roi ba Kofi. Se maintenir. Pour se maintenir, il fallait créer moi actualité, soit la stratégie dans pétuana, moi la mike. Et ça l'a payé Kofi, mais dans l'ensemble de la musique, ils ont tout ça sur la Kofi, mais il y a la musique naïe. Et puis ça soutient, mais il y a dit, azam tout le compliqué. Rosa tout rosa soukanango. Alors, le numéro na bimisa arobinisa yawa arokimiso bambango aromatson zete aropasolo pa le pe michopo. Je me souviens là qui peut kacher mon michopo otara kasai kacher on a roma la biso na ministère maramna loba grand prêtre Denis Kamba yebiango aroma la biso na ministère et on a conseiller na ministère il y a sport et loisirs que voilà baluka moyen basungaye pour nzoto ya malamuté babenge Dingwe. Bon, grand prêtre pas je rappelle Rolwana, ben appelé Yaidi Ayaka, tellement que la raillé, abungisa peu moutongo. Mais tu évites de nier si les loso balié michopo, soit que ne les pas ni pas abungisa et pour Yaidi côté on a pendant la mona na vivaka, azapenda vieux wana otoyebi, chose à la bas mike, Yaidi et on a a fuluta, moi na nzoko. Na mateta na ba dokis lokolo mama to yebi quand même bato ba simbara calme masolo na ratamboro donc la musique na biso ekiti sou moi muke kanga na bango moko ba musicien ngo bongai kaka oya lingo ndima mninga te ko swana ko funda na bango yango esala peke moi musique yango commandé mais Kofi faut comprendre que aza la responsabilité munene après de part dans l'au-delà ya Papa Wemba. Il y a même totikali loko la porte étendard il y a musique na minute oyo donc il y a même kolo ba jibe ba wera ba baleki na ye ba petio ba esima route donc ba Fabregas ba nani ba koko na ye donc esengeli que air moko boye ay ba ndenya revivre na bango pour que musique ko ke liboso sinon te tokotika la toa sur na musique te tokomika bongo parce que ko swana loko na politique to ndima na raté. La musique peut on dit mal raté, mais l'église que tu vas pasteur n'en parle. Yo pasteur, zala l'église, te ya bandimi, même mili mo pas nzambe. Yo kacher, sala babilo kona yo, o sala ka. Mon edingue pas vieillir, edingue pas vieillir parce que ba combat suka edingue la monaki yawa. Tango Mastalangai, ministre ya sport à l'époque, Denis Kambai. A organiser ba combat moko boye na ba kacher msu ba utaya mikili lokola ba chura mboma ba action zakoto ba nani ba kiawa na stade de Martyrs wala mais au sentir que malgré ta fétiche en ya Dingwe au sentir que nzotezo que Dingwe bato yemo ka bomba raté azali sifer Dingwe c'est vraiment un démon plusieurs démons en lui. Donc ce qui a zomekaye phase à la makasi phase à la makasi sinon et cause à la tam sous fin de nilesi parce que yo mekana musicien tam sous musicien ko boa ke lomboa ke la nzembo o mekana footballeur tam sous o ya ko tela match ko tshunelo ta ballon na lisu mais un catcher il faut aller attendre tam sous yepembo
amuta nzondo amuta liseke atalaka imuta bakote ba mai ndombe wana pe kuna pe masolo pe alaka edingo pe aza pe muta mai ndombe aza mutende ye aza musakata na ebite so bakutani so eza ndeni soki ngobila muta ko arbitre match wana na ebite ma. J'ai le plaisir de vous annoncer la vente en ligne de ma collection Kofi Olomide. C'est une collection tendance urbaine chic. Sera composée essentiellement de coton bio parce qu'on a privilégié les matières qui respectent la nature. D'où est venue cette collection? L'idée est venue de My Rock Attitude, c'est-à-dire des jeunes créateurs de très grands talents qui ont été séduits par mon parcours de chanteur et qui sont venus vers moi. J'ai spontanément dit oui parce qu'il y avait tout de suite l'amitié, la sympathie, il y avait une fluidité incroyable entre nous. Je suis ravi de faire cette expérience et je sais que notre chemin est très long devant. Glody Diasika, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kata. Esposo mona, esposo yoga, bomade awa toza yamani kole malonga. Moi je suis un kibombi nishima oya kanishinga pauvre mama nebinwe Azaya kotonda, azana 3 chambres, salon, cuisine, na salle de bain. Ndeko mwasi pe ya mobali na Europe, Afrique, Amérique, Asie na Océanie, lamuka na pongi tika masolo ya balabala. Mama Nicole Malonda apesi makambo. Pomade awa toza, portion magique faite à base de plantes naturelles et pomade awa toza epesi solution pour na masolo ya kovandisa taille ya ba maman. Volant hydraulique oyo epesaka deuxième regard. Pomade awa toza ezotondisa tolo ya ba maman avec souplicité, veut dire oza sambanda. Pomade awa toza ezopesa vitesse na grossissement ya partie intime ya ba papa neti na film. Une seule référence, Soma portion magique na yo pe naturel na www.awatoza.store. Keba na basiti ya pirate bazolanda bazoluka bayiba melu vunu na bau. Pomade awatoza esangisi mundele na moindo. Merci ma darling, merci ma darling. Awatoza. Ah. Ah. Na awatoza. Ba mama ba sepeli, ba papa ba sepeli. Yaga 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 yaga. Manicole yaga. Manicole la bakola. Vraiment, il est drôle ce garçon. Chérie, faut suivre. Mais pourquoi tu finis la réunion? Tu ne vaux rien, tu ne fais rien, sors de chez moi. Bima! Je suis ton mec. Yo! Mais pourquoi vous rigolez? Mais c'est pas que je t'avais demandé de partir. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Chérie, hier tu disais, tu donnais des éloges. Mais c'est toi qui as fini toutes mes forces, chérie. Allez, je suis là. Tu ne vaux rien. Je vous envie. Je vous envie. Mon amour. Chérie. Oh, mon ami. Voisin. Mais voisin, entre nous soit dit, mais coloniaux sur la monde a kona moi si na yo ya munene, boule kaka pourtant yo zanzoto miki, excusez-moi, boule kaka toujours en harmonie, boza ko seka menga, mosi nanga, quel que soit munene nanga, awuti ko benga nanga libanda. Je sais pas, c'est quoi ton secret? Mon secret n'est pas vraiment un secret. C'est un secret de polish.
technique. Oh, contrôle technique. Contrôle technique. Oh, bah tiens, on a mis tout kayango. Contrôle technique fait à base de plantes naturelles, moringa, tangawizi et aloe vera. Contrôle technique et bon d'ici les bananes. Voilà, mesdames et messieurs, Mathieu Boncher, toujours avec votre émission PC La Plus Plus. Mathieu Boncher face à notre honorable, on va parler avec lui par rapport à la situation de notre pays et pourquoi pas quel tir congolais. Oyo batuba koloba moi trop sola naye attaqué moi na mboka. Merci na Tracy Mbelenga Pro et à madame Glody Diasuka, merci à Moyaya Malela de Londres et pourquoi pas De Gaulle Mata à Rotala Bisso depuis Londres et Sam Kunku le nécessaire, il y a Aimé Kunku Kingston Sono le boss depuis Lyon. Honorable, bonjour. Ah bonjour mon frère. Merveille. Merci à toi autant et à tous les Congolais qui nous suivent. Voilà, merci beaucoup honorable Ozoleka déjà Nelengia Congo. Boni santé à Mboka. Izoke boni. Santé à Mboka, moi qui exame espoir ezali. Espoir ezali. Espoir ezali. Espoir ezali ndengini. Mais espoir ezali parce que au moni à un certain moment même na vie à mutuso ke o keiti ermofo telema. Au sale logo babenga ka rétrospective. Au tali o elekaki c'est ce que le chef de l'État a fait. Oyo biso tout opesela ye mokumba ya okumba biso ba congolais na ba élection elekaki le 30 décembre 2018 et sika oyo yazwaki ngwende ya ba congolais pour que akamba ba congolais pendant 5 ans et renouvelable une seule fois. Donc atalaki kene ba kumba ki masolo na FCC cash pour yebiki yazwaki majorité présidentielle mazwaki majorité parlementaire te. Dans le architecture institutionnelle, constitutionnelle, et c'est que le président dirigeait bien face à la majorité parlementaire. Or, FCC, Oyo, Ezalaki, Lingomba, il y a Mokonzi Kalamo, Mboka, Joseph Kabila Kabange, Bango, Nandenge, élection, Salamela qui Obino Stuboyebi, Bazwaki majorité Mokoboye, Nandenge Kaka, parce que babenga en majorité FCC mais FCC ngopé neti kaka pour ezakipe na personnalité juridique mais tondima ega ekumba mara bongo basangana ki toke na coalition mais coalition ngopé chemin faisant président tali ke simbité ndenge bangala baloba bakale ba blocage donc président talaka vrai quinois moi la pota tongo atimeli masolo bino il faut to sukana noa. Donc, tout ce qui a abimisi boule, il y a union sacrée pour la nation, union sacrée pour la nation, union sacrée de la nation, c'est le concept n'engezali. Mais à sengi que union soit monika la congolais, à la souci à mbokoyo, à yato sangana, tout le monde masolo, tout le mouvement, bana mboka ba sepela balia kitoko. Lokili ki malonga maya malonga bana makene classe na ndenge mo déjà kumela masolo ya gratuité de l'enseignement au ba masala pe bazali toujours ko bloqué mais bon nzambara nzambe lelo masolo ezaka union sacrée de la nation ya ngonde pesi vision ya sika oyo tozokumbela pour que tobima na iki wana tokoma pe que nomboko oyo batu pe balia malamu bana batanga malamu courant ya malonga donc batu va vivre moins bien. Zamba sunga mboka na biso nyonso ke malamu. Vraiment ils ont espoir né na lobaki espoir parce que l'espoir fait vivre mais ça on peut espoir mon vin quoi non mais ça peut espoir pour tout le monde que mon politique où ils ont bien et sa volonté auto bien volonté politique le chef de l'État actuel le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo to benga mingi fati bamusuba bakiseli béton aza mutu aza la volonté parce que aza na amour ya mboka oyo cela étant asengi pe bana mboka musu yango moni lelo batu ba ko comprendre te ba benga ngo transhumance politique bamusuba benga ngo débauchage bamusuba benga ngo ba bengi te
ezara que non makila et gangi makila congolais moni congolais azalaka jour où que congolais décide vraiment que à se mettre ensemble à tel intérêt mbokane congolais sangalanga pe et simbaka donc ezalo kola siko pindezo simba yango moni ba grand prêtre ba Lambert Mende omoni benda ba Charles Okoto omoni benda ba tout benda donc ba Ngoyika Sanji ba tout bazaki benda ba Kasiki à FCC donc ba katisi benda ngambo ba bino to kende komi likambo komi benda boalu ba ditunga ndenge mukulu alobaka boalu ba ditunga donc yé benda que non to kumbela masolo na sima chef de l'état mboko ke liboso to ko swana kati wapi toko kende kozalaka na sima ya mutu moko kaka boyo mot d'ordre yango tokende yango ti wapi mboka yango ezokufa yango bango tu baye ba Jean-Pierre Bemba Gombo ba Moïse Katumbi Chapwe bango tu baye mpenza ke no tokumbela mpenza masolo na sima chef de l'état donc mboka mpenza kende liboso donc bagene lokola ba Patrick Mouyaya ozomona ba Jean-Marie banani Lukasi c'est Congo Lukulasi Lukulasi Kombo Kimi or mutu nanga pina tongo bango tu baye bakumbela pina masolo mboko yo ce pays mérite mieux na lobakango ernyoso le Congo mérite mieux donc mboka pina sengele ke liboso pona to tonga mboko pona lelo te to l'avenir à bana biso dans 15 20 30 50 ans Congo vous allez le ronini biso tokoleka mais ba o bazoya sima bano ba botama mikolo nyonso esengeli ke tobongisela bango chemin ndenge pe ba mboka mususu batika na ba makamto pamba babula penza nation et que pour ça na penza ekenda lelo penza ba mboka na tokomi ko envier lelo ba mboka mususu tokendaka awa ba 15 ans en arrière 20 ans ils arrivent le côté mais lelo so komi au sentir penza que non bato batonga ba mboka la bango mais biso ermo to vandikaka koswana soko se retrouver te motema mabe kako masalanga Félix Wazeko aloba ke non richesse makasi congolaise nango motema mabe ba musu bala ngo bina ya sika na kati ya ba sachet donc loko ya za wana te ebongaka te donc faut tela ka muninga posa itabe akoya po eza yote mais nzambe oya Congo atali que non c'est le temps de Dieu. C'est le temps de dire avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour que Mboka Oyo et que Benali Bosso. Donc voilà. Merci beaucoup. On est à actualité à Mboka. Nzamba Sunga Mboka Nabiso, Nzamba Pesa Biso, Makasi. Mais honorable Nazuyo Lelo, Fena Solano, est-ce que Lelo yo musicien, à quoi yembe la politicien? Non, mon musicien d'abord as artiste. As artiste, à quoi yemba société. Qui dit société, politicien, c'est aussi un acteur dans la société. Akoyemba politicien. Mais le problème est un problème éthique. Le problème peut un message. Message ni maintenant musicien, a aimé les politiciens. Éthique ni politicien là azanango na katia société. C'est là où esika créé un peu moi ba situation mo ya bien té. Mais un musicien c'est vraiment ezali musala na ye akoyemba tozaki na ba musicien lokola ba Luambo akoyemba lo ba nzembo lokola très fâché ayemba lo ba nzembo lokola très impoli. Omoni ce sont des chansons ayemba lo ba nzembo lokola mukolo tonga botele tonga. Moni, vous comprenez que le message doit adresser à un politicien mongoboui. Mais les lots, ils ont ça la moi passe. Et pas les musiciens, parce que tout le monde est musicien sous Libanda, tout le monde est Youssundou, tout le monde est Alpha Blondie, tout le monde est Bob Marley, Lucky Dube. Ce sont des gens qui se sont engagés, Yembi, pour que apporter et l'eau comme mongoboui, un changement. Moko positif ya mboka na bango. Mais ici musicien oyemba ne politicien kaka na marquera ya benda quoi. Boaka moi libanga abenda moi eloko mais message penza fort eza penza te. Moko mona tam sous politicien moko boye azo kumbela ne pe masolo bien te. Mais okomona musicien mo roya oyemba yo. Ya ba blo mususu. Et bimisa ba phénomène combattant na mikili yo yebi.
oui ça la rapide que non bala mayo ba boule ba mais bato ne bazo nyoko la population na kati ya mboka ngo mais bino bozo embela bango ba nzembo et puis boya ka kotoyo boya luka bo benda biso subalar bo benda biso bilamba tant nous besoin qu'on bo tonga ba immeuble bozo vivre bien population zo souffrir bino bozo embala bino ba politique c'est que bino bondimi na bino que mboka za bien pas sur na bo mona ngote mais ceux qui musiciens ayembi politicien na ndenge moko ya bien ayembi abimisi ba thème moko eza très na politique parce que la politique est globalisante hein eza vraiment ya ngonde giraka cité giraka quand même mboka koyemba politique vraiment je peux dire que ça m'a bêté mais oui ba thème nini exploiter oui quoi apporter quelque chose de positif pour l'avancement ya mboka. Mais honorable vous appelez Kinoa vous appelez parmi les honorables qui ont la population, tout moko. Ce qui est l'autre solo parmi les artistes, tout le monde a Koffi Olomide. Mais d'abord pour nous, député. Mais ce que le bureau a placé Koffi na place, qui est Koffi? D'abord, c'est un artiste musicien, chanteur, compositeur. À Saliba. La preuve dans le domaine de la musique. Mais le problème est que Koffi a à côté vie privée, il a toujours des problèmes avec les autres. Bon, peut-être qu'ils il y a qu'à garder succès. Donc lui il est là, Antoine, moi ma tumboli quoi. Donc Moussala Naye, moi ma tumboli. Mais au fond, quand tu es avec lui comme ça, c'est un bon monsieur. C'est un bon monsieur parce que moi j'ai eu à les rencontrer. C'est quand même un bon monsieur en famille et tout ça. Mais dans le cadre de boulot, il y a une stratégie. Il y a une stratégie, il y a mon araké. Il faut qu'on tacle la rabatou. Il faut créer moi ma buzz. Il faut qu'on crée moi ma boulot. C'est du Koffi quoi. Les grands mots pao. Les W King. Ah, les grands mots pao, les grands mots pao. Au monde actuellement musique n'est commis ba petio ba bimi musico ba fali ba faire banani ba yaki na moi moto moroboy. Donc il a fallu ba tout le quoi ba Koffi ba lukaneni ba ko se maintenir. Pour se maintenir, il fallait qu'on crée moi ba net moi ba actualité mon ko soit na mo ya stratégie na ba petio na moi ba mbwakela mike ils ont ça la payer Koffi mais dans l'ensemble de la musique ils ont tout ça ils sont allés dans Koffi mais dans la musique naïe au moni donc yo lingin c'était au bout c'était manga molingi manga or musique on a mutu ça la rendre à Koffi il y a qu'à compliqué bon les goûts les couleurs ne se discutent jamais donc ko pone la batu ba posa na bangote ba choix na bangote mais et l'autre aussi non seulement Koffi et tous les autres ambassadeurs quand même culturels et même étendard il y a culture vraiment l'écolo ambassadeur un peu sur bimi même na poto bimi na pays africain même na Côte d'Ivoire musique décalé voilà c'est notre musique congolaise c'est notre ndombolo moi makasi et comme coupé décalé mais ça la musique na biso mais musique na biso ekiti sous moi muke kanga na bango moko ba musicien ngo bongai kaka oya lingo ndima mninga te ko swana ko funda na bango yango esala peke moi musique ngo commandé mais Koffi faut comprendre que aza la responsabilité munene après départ dans l'au-delà ya Papa Wemba yende mutatikali loko la porte étendard ya musique na minito yo do yende mukolo ba jibe ba wera ba baleki na ye ba petio ba esi makutu donc ba fabrigas ba koko na ye donc esengeli que air moko boye ay ba neni a revivre na bango pour que musique we ke liboso sinon te to kotika la to asu na musique te to komika bongo parce que ko swana le roi na politique to ndima na raté la musique peut on dit malaraté l'église que tu vas pasteur n'en parlons pas donc toujours battre tokenda tant le biba pasteur na raisonné maman mbutu et koti lelo est commis enfin Denis les cigares et sili na ba wera et sina ba ekomi sko na edimwe comme on a pasteur lelo honorable yaba ekomi ke to kuta na to bunda to swana to laksana za makasi l'homme de Nzondo bino bo comprendre kaiti
Azam tout le monde est un peu controversé. La nanda qui moi image moko boye vidéo moko le kaki abetali solo ya Kabila. Abi Kabila tout le monde boye beaucoup tanaye bo solo là. Oui, c'est makambo à répondre yote. Merci révérend. Alors ozo baté tant ozo kende soko koma koto kende sope ba kanga sope ba momo yebite. Moni à kota partout type wana moni bon mango pe ya église dans mboko yango pe ça ba tum sope ba découragement ils ba fait sociaux ba fait ya société. Lelo un pasteur Kotiana Tembena, un catcheur féticheur, le rôle à Edingwe, je pense que c'est trop risqué. Na monaki image moko ya pasteur mona Lubumbashi, oyo asala ki pe défi en ndengwana na catcheur moko, mais ba laissa e Bible, Hein? Pasteur akomo kola kokoya na se onire muto a langwe whisky, langwa gene, otolo ba ndenga bokoko. Eza bien te. Il faut, même hier Jésus-Christ, alors ça a défini Satan. Au contraire, Satan est venu vers Jésus pour nous remercier. Jésus a dit, la Bible dit, il est écrit que au tenté Nzambe na yote. Mais ce qu'on m'a dit, pasteur, a vers Satan. Parce que il y a un bon marathé, à Lucifer. Et Dingo, c'est vraiment un démon, hein? Plusieurs démons en lui. Donc, ce qui est à Zomekaye, face à la Makassi, face à la Makassi, sinon, et qu'on a la tam souffert de Nilesi. Parce que yo mekana musicien, tam sou musicien, ko boit que l'on boit que là dans Zembo. Au mekana footballeur, tam sou, ou y'a côté la match, à quoi tunelo à ta ballon à l'issue. Mais un catcher, il faut aller à Tonda. Tam sou yé peu bon. Amuta nzondo amuta liseke talaka imuta bakotia ba maindombe wana pe kuna pe masolo pe alaka edingo pe azape muta maindombe azamutende ye azamusakata na éviter so bakutani so eza neni soki ngobila muta ko arbitrer match wana na éviter mais on ne sait jamais. Non mais ce qui est bon est que il faut que kimia izalande to senga muta muta garder bandi na ye yo pasteur zala l'église teya bandimi mema milimo pa nzambe yo kacher sala babiloko na yo oyo sala ka mona dingo pas vieillir dingo pas vieillir parce que ba combat suka dingo la mona ki yawa tango master ngai ministre ya sport à l'époque Denis Kambay a organisé ba combat moko boye na ba kacher msu ba utaya mikili lokola ba chura mboma action Zakoto, banani barakiawa, na stade de Martin, voilà, mais au sentir que malgré ta fétiche, au sentir que nous autres, hein, et peut s'assouter, mais il y a dit, azam tout le compliqué, au rosa tout, au rosa soukanango, ala ba numéro na obimisa, a robinisa yawa, a rokimso ba mango, a romatson zete, a repasolo pa lui pe mchopo. Je me souviens, il y a qui peut catcher mon mchopo au tara Kasai. Quand on a remarqué la mission dans ministère, grand prêtre Denis Kambay est bien. A remarqué la mission dans ministère et on a conseiller dans ministère. Il y a sport et loisirs. Que voilà, baluka moyen basungaye pour nous autres malamuté, babenge dingwe ayaro bongisaye. Bon, grand prêtre pas jouer à Pérol wana, benga apeya idi ayaka. Tellement ayoke la raye, abongisa ape mutuango. Mais tu évites de nier si les loso balier mi chopo, soit que ne les la pas ni pas au bongisa et pour il y a dit côté on a pendant ngala mona na vivaka ah aza pendant vieux on a auto yebi chose à la bas mike il y a dit et on a ba a fuluta mwana nzoko na ba mateta na ba dokis lokolo mama to yebi quand même bato ba simbaka calmement ma solo na katambo. Donc voilà, je pense que quand on a le baki, on a muta simba ban nae, on a muta sala masolo et sengeli go sala et aux ala moins bien. Donc mais ce qui kaka ezara que pour la lukara base bon, et ça c'est un peu normal. Comme on a payé tant mususu ligorodo, azo gange la penzoko. Mais bato aibi kaka que suka langoka suka nzoko lo bien nyata ka onyata.
mais Baba Telara Kinya, c'est pas Mikolo. Si c'est pas petit dans ces pays, quand même, un pasteur Nene, un pasteur Moussou, un big sapé Batumsou, Petomona. Parce que la Bible nous dit ne jugez pas les hommes de Dieu, jugez mais babisa leli mususu autre moment na ba pasteur rebelle baza pena musika na nzambe ba pena musika na nzambe papa manze momoko elongi ya Jésus ba kolata po ba escroquer bato elongi ya Jésus ba kolata po ba kosaka bato donc ba gangela mupepe to sa bango te ba lobaki ba otamba likolo mai bazinda donc nyoso to anezo la kisara ke mongo pasteur amutu ya ba grimaste Saint-Esprit est en Katina et ça l'a d'une manière instantanée. Les Arabes ont programmé. Jésus a le bâti et le nom ça va miracle. Jésus a le bâti et le nom c'est que ça mutu. Mazaïga qui y a Koutani que non ah Lazare a confié déjà Mikolo boye a Molumba solo ah alobi Lazare sort de ta tombe Lazare abîmé. Les Arabes ont Koutia moi na mo déjà mukia ça daiki balima ke kundaye ayepe asambeli abi non ayepsi papa ne ta foi t'a sauvé bikisi donc mais oh les loba miracle comment proclamer oh boyana ba koka ba telema boyana ba to kufa misu tout ça ba romona mais na otelo na mona ya bien oui na ba pays musuko e frère mon père prend ko faisait la moi dictature au jui pendant mutoalo babilo kwana au joie pendant au kum au joie pendant au memiye penza au kenaye tina mama emu comme na mama emu wa batu bakufa miswa bango allez bikisa bango ba bandomona wapi ba paralytique bikisa bango ba telema wapi bato malade tout bazali baleka bato ba maladie ora ba tradi praticien mo balobaka non ya bikisa ba maladie nyoso ba maladie incurable ya bikisa bon tchaye wana abikisa bango okomona ba venture wana ekosila parce que tout mona babilo musu batusu babeta bayokana déjà la mutu na ye mongo boya koka aya fento ayoki bien lobi omona quelques jours mutu azongine sunase mais to ebike Jésus bikisa batu azonga su maladie mutu service même so ba sécusio lelo kufa ba sécusio ba so que Lazare akufa sute Lazare akufa li sute ba sécusaka ye mais tango tana epe ko kaya daya pe lisusu donc na babilo mususu to batela ka kondima nzamba za babilo tout olanda te ba ventir pe komi trop na ba sala nzambe mo ba doser ba mo kisa batu soni bangona ba mo swana bangona ba mo fingana bangona ba mo bimisala ba so ba makamnini donc to doser kaka bangona ba koti pe na kati ya politique ba bebisi pe masole belé na kati ya politique ka bango on est vraiment désolé en tout cas ba pasteur na ndenga ba betia depuis que va passer à solo à bazali mais ba oyo penza que non o ka penza que ne vieux chichi azalo ba que non l'opposition c'est la fête aux chauves fête à bato mabandi donc plus bato ba kataki mabandi ba kataki kovu plus mikolozo le kabuto ezo inda o mona suke bimi donc ndenge mongo pe na mamanzambe zape fête aux chauves maleme ba passer muso ba kataki mabandi to moni bina suke boti loka pe komi bongo so bokoma bozonga ne bozaka kala ba katier so bozonga ne bozaki kala so ba boxer bozonga ka côté bo utaka ya on peut problème te mais so penza que non boyaki penza pona osala nzamba solo botikala ka ona bosala nzambe bobikisa milimo mboka peza ba problème bosambela pona mboka to mona ernyo so président zo bengisa batu atika mboka na mabonga nzambe mais ba pasteur baza censé ko intercéder pour na mboka non ils ont les idées ailleurs oyebi na section tamzo to comme na sous émission quand les gens dans l'église ezalika aux visa OK mikili webo banda corona ebima ma visa poto la soute ma visa poto est-ce que pour me voyager il faut passer là on va prophétie bon so pe na moko eza bien ba to ba olia bien ba olala bien muto za la posa kende na Kuala Lumpur ou bien kende na Belgique ba il n'y a rien de spécial mais ba moko na ba tunde ba tia ba volonté ba tonga ba moko na bango
mais bino bozolonga la mboka na bino lebo tonga mboka na bino bozolonga ki na bamboka batu msusu bo ne susu ko distraire bango bo ne tia su ki voyou na bino na mboka wana boko de boza na politique ya awa ne la mona dernièrement président Zokende na France batu babuka babiloko batumba babiloko donc tout ça ça vaut pas la peine donc voilà merci beaucoup honorable Nzamba Sunga yo nyoso ke liboso ba na mboka ba otala yo message à suka pour la population message à suka ne na bandaki ezala ngoka message espoir eza message espoir na sengi ba congolais ba garder espoir bazala na sima ya mokonza mboka na banzike ekosala eloko moko ya bien pour kala mingi te bakovivre quand même masolo bien ekozala bakovivre mama bien ezala ekozala nzamba batela biso toza vraiment na période très difficile, il y a maladie à Covid-19 et biso et paralyser l'économie et paralyser la finance à tout mais tu sais que tu vas comprendre que Covid est allé corona est allé et que meli biso pe batu belé ya makasi bakei tu sais que to mekaka ka observer ba mesures barrières koyeba ko porter masque na biso so to bimi en public koyeba ko respecter couvre-feu koyeba ko sokola maboko avant kolia ko pesa na bambote te bon ba mourir pe ko bosana nanu ba kolia na bambanga moko pe ezape moi makambo mais na oka pe bango ba lobi ke non esika moi stambalaza corona ko tarate za mensonge pour corona ekolia mobali et les pe moi si donc na remercier yo ndenge opesi une opportunité à s'adresser na ba congolais na remercier équipe technique mobimba o ekami biso na zape ko sala clin d'œil na toyo abatela rapenga tamola na bien nzambe likolo yena se maître d'amo 00 aigle one donc azawana donc tous ala razala kana ye nzamba batela bana na ngai libota mobimba batela batutu tozaka na bango kotanga tanga bakombo mbanga pasi mais bango ba se retrouver ka nom na bango na musika na ngola na pesi mbote pa ya mama Nenet Minga mwasi mbinga mwasi nzoto na ba onyoso ba zala bango ba Shadrach mwana ngai Shadrach na Nenet Amuke bango nyonso bazakuna nzamba batela bango voilà rien à dire quoi. Merci beaucoup non. Vraiment na remercie vraiment makasi na banzi ke ndenge to sololi lelo ezamba liboso ezamba sukate. Merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. On est presque à la fin. Merci beaucoup à Malela de Londres, Njiloa Solo, patron à Rotala Bisso. Merci à De Gaulle Mata, donc mon vieux. Mokonzi ya famille qui m'a dit que tout na kati à Londres et n'a souhaité un bon retour avec force na kati à Londres à Zinompaka, le gouverneur, mon vieux Zinompaka, le gouverneur des retours avec force na kati à Londres. Merci à Sam Koukou le nécessaire. Il y a aimé Koukou la joie Amado Pichuna. Ça c'est votre émission. PC là, please. Matou idole ya Deborah Bufando. On se retrouve. Tokosani pété topesi mbote na mokonzi ya isiko yo le DG Bokopolo que je vois là-bas, que je salue d'ailleurs, le DG à Foire internationale de Kinshasa que je salue. Donc Azokumbe la Pinama Solo de main de maître, donc vraiment un fils maison, quand même chef de l'État qu'on ça la sous vraiment confiance à renouveler pour que bah ça y ait moyen à mes canaux donc ça peut espace au mon espace beaucoup récréatif où ça la que bah na pe ba sakana ba mikolo pe ba ra ozo mon pepe ezonga ndenge zaka kala les DGM sautent na foire na banze au salabien. Merci beaucoup mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à Patrick Image Lauréat Mibali Touyanjili, merci beaucoup à Yaoudi Lomampouya, Jordi Samba, Nicoletta Ben et pourquoi pas la joie, la Mando Pichuna. Merci à Angèle Niota, Madame Moïmer des 4 enfants, Léa Dimbi, Maman Sociale, depuis Ottawa, la Canadienne. Honorable, tu es vraiment la souka. À la prochaine. À la prochaine. La bosse qui
mutu moko aza pembeni awa Corneille oyo mpe aza na kati ya staff bato basungaka na kati ya bureau honorable donc vraiment olia nguba ka olona yikotokuna nguba déjà ezobima masango ezobima so boleki na palais bozwango déjà nguba ezobima donc na osepelako toujours mosusu tokende mpenza na ferme tosala émission moko un peu outillé tolakisa bacongolais ke non tozosala vengeance ya sol sur le sous-sol tokotiaka esprit te na badiamant na baor na bacobalt na banini mais agriculture nde ezolesa nde mboka oyo chef de l'état alobaki to vraiment diversifier ressources na biso richesse na biso c'est ainsi que vraiment biso tosali na biso bilanga toboko na biso bangulu tosali bilanga toloni nguba toloni masango donc toloni mwa aubergine mwa babiloko ebele kwa oyo ezolesa congolais donc na osepela ke na cameraman na yo équipe na yo mobimba tokita mpenza eza mpe mosika te kaka na mboka moko ndundu na commune ya maluku kaka mwa 30 hectares moko eza wana me tobundabunda nanu so tozwi ata mwa baengin mosusu ekosunga mpenza biso tokosala mpenza biloko ya minene donc tolesa deja bacongolais omona mpenza lisango mo ebima gayaka awa lokola na kanya makasi seme kanya makasi seka ya Kinshasa. Merci beaucoup honorable. Te boya bokomona mpenza. On se retrouve la semaine prochaine mesdames et messieurs, à la prochaine, bye.